RDC eza produit ya conférence abe Gabon, Zambia, Afrique du Sud ebimi kuna ebimi kuna siko ngai biso soki tozolobela makambo ya Congo, nous parlons pas de Congo démocratique RDC. Non, je ne parle pas du Congo démocratique RDC au Congo Brazzaville nazolobela ngo te nga nazolobela Congo diantotela oyo etondi na mai ba frontière ya mabele na biso ezali mai pe limite ya mabele na biso peza mai ebandi na mai oyo babengi Benue oyo lolo babengi Beni eza Benue. Pourtant tozolongo na Egypte premier tribu oyo babengi Yaoundé ba mususu bakoloba Jida. Non, Jida eza mindelo bayobi ko balobi prononce te, mais prononce véritable eza Yaoundé. Soko oyobi Yaoundé eza même chose balingi balobaki na français Jida. Yaoundé première tribu oyo etikalaki kuna pe soko kepe na actual division politique c'est la conférence criminelle à Berlin au kota Yaoundé na Congo Brazzaville pe ezali Yaoundé pe ezali kuna. OK. Oui. Siko limite na biso ebandi na Benue awa na mbu oyo babengi Atlante ati na kote oyo babengi Ndilu me bango na français babengi Nil. Po balobi baebite ba prononciation na sala bango mabe nkawa nkenge bango ba keki nkawa bango la kawa Ndilu yango nde to bengi mai wana Ndilu po eza limite ya mabele na biso po yango pe ebotami awa na Congo Nil. OK. Ti mboka oyo actuellement babengi Afrique du Sud, mais eza Afrique du Sud te na tawana bazobenga ngo Azana. Azana babenga ngo po avant ndeko na biso tango touti na ba l'an 70 c'est l'autre na bango deuxième fois obiso to kimia na Egypte na lap samtam to zui décision poto zonga ezalaki to bengi première na tawana to bengi royaume wana tango to zotonga lisusu tant que tozotonga les sous après la 170 po babuka ki Congo capitale ya Congo na la 70 après to kimaki na Egypte ba mususu bakena na actual nini to bengi Kuti o actual Éthiopie mais tozobenga ngo Kuti po biso tozana liko na likolo Congo za na likolo ti yango ne mai ekitaka ni la botami ya wat man Congo za na likolo. Siko ba pays na lokola Éthiopie to benga ngo Kuti bango ba benga ngo Kush. To kumi so que tant tozozonga to pesi lisusu mboka na biso kombo ya Mbanza Nzinga Congo. Premier royaume wana ezalaki Lunga wana nde boti ba Tuti ba Utu ba Matamba ba Zulu ba Luangu bangoyo babota mawana muteliboso azobi maza Zulu ava kende na place ba yobenga Afrique du Sud eza Azana pe ezate o Shaka Zulu no kaka aza kaka yalikolo eza kikonguti Zulu eza kaka bana ebele bakenda kuna bazalaki ya papa na biso babengi Lemba poto za 12 tribu. OK. Lubanu Lemba ya baza ebele Ntimba Nkosi baza ebele siko bastroy wana ebomba mi po ekomona na kaka lelo yango nde professeur lobi ke mutu wana oya koya akokoma makambo oyo bato nano bayebati siko bato bazozela ngai o biso toya na makambo oyo deja bayebaki lokola mutu nayambaki mutu moko awa zala na patience même tosali awa iner bokata pas de problème zala na patience. OK OK po temps epesami liyo ngeta. OK
nayambaki mutu moko awa namoni kiti na yo namoni makaso eza wana namoni mbela eza bien mais makambo mosusu namoni ke eza ndenge wana te natoni ye nani ayebisi yo ke eza ndenge wana te non selon tradition na biso boye siko tanini dernier roi ya Congo azalaki na Congo wana aleki 500 ans mais yo ozokanisa ke kintinu kia Congo ke ekufaki te elongwaki na dimension awa mais na dimension mosusu eza toujours na évolution. Voilà. Si on ngai na oya nazonga lisusu nata wana tu yango nde il faut bolanda la prophétie bilaka tango koya makambo nyonso ekozala ya nouveau mais nyonso ya nouveau oyo ye akoloba ekozala différent te na oyo balobaka prophétie loba mais eza esika yango nde batu ebele siko Congo ezali te Congo démocratique pe bino nyonso oyo bokanisaka ke makambo ekozala RDC TTTT bozwi nini lingala bashoué bozwi échec po Congo il faut yeba ba territoire na kati ya Congo place nini oyo eza boye boye il faut abimila awa te awa te ni awa te il faut abimila awa siko eza wapi iloko wana eza wapi yango nde ndeko na biso ya mwasi na avant zwa babateme wana blablabla oyo toyebi oyo babengaki kimpeve kianvita bamosusu bayebi ye lokola kimpa vita magie ya kimvita po kimpa eza magie kikongo parole magie eza français siko na kikongo eza kimpa yango nde eboti parole kimpeve yango nde biso spirituellement tozalaka lokola ba magicien te eza biso na ndinga na biso eza kimpa siko ndeko na biso wana tango azalaki awa na musuni na tawana po abotami lisusu azongaki déjà 50 oui aza mwasi na ngai oui na réincarnation oyo omoni na linga ya télévision te bafinga omoni patient mais nzambe apesa ngai nini po naloba makambo ayo te bato bazwa derrière spirituel te ok tonde le tata alobaki ntinu sika kuiza sika basi sika katuka sika tuka mukongo dalwa ya luango za wapi sifo baluka luango za wapi siko baluki yango sikoyo mutu mususu ayepe alobe no pe balakisa kiye ntinu sika kuiza sika basi kala vankutu na cachette na cachette vankutu nkutu za wapi siko nkutu za nini nkutu euti na parole nkutu soki mutakufi atiki richesse te batu il faut bakuta ye yango nde ebuta tukutakana kukuta kosala richesse trésor siko batiki basine bakoko batiki basine siko il faut koluka omoni eza te Congo démocratique eza Congo de antotela te Congo Brazzaville yango nde baloba Congo démocratique soko bango batika Congo ekozwa te baloba Congo Brazzaville soko bango batikika Congo ekozwa te po parole Congo c'est la parole plus sacrée en toute dimension. Parole Congo c'est parole Congo unité loi vérité signification des paroles Congo ce n'est pas au léopard nikuta bato baloba Congo c'est léopard po biso tozala ba chef ni banyama baza bande kono bisoti baza awa avant bisoti banyama basalame avant biso tango système o babengi nzambe basa système aza loi asala ki biloko alingaki asala eloko moko oyo ekopesa ordre na biloko no se ya crier asali moindo asali wapi na moi azui moi na sanza asangisi bango asali nini yango ne biso tosalaki lumière
Soko tangi ba livre ante ko non, premier l'homme azala kilokola gloire lumière ata mwana moiti. Ata mwana moi. Meto sanganaki na biloko mabe, to komaki pe mabe, mabele. Yango nde nkulu ko ngaloba ki komo komi mabele ozonga wapi? Mabele. Mais soki tobomi eloko wana oye kotaki na biso, to kitate, to pumbwa. To kitate to pumbwa. Yango nde siko Congo eza RDCT. Po soki otuni papa ya nzoto oyo, akomi na 80 quelque année, depuis abotama. Papa nzoto oyo, kombe na mwana ya umba, pe umba Lumumba, mwana Mavinga, mwana ya Nzanzibar, papa na ngai, lignage physique oyo. Okay? Soko tuni yango. Soko tuni na ba année 60, 70, ndenge nini bazo benga Angola, akoyebisa yo Congo portugais. Ndenge nini bazo benga RDC, Congo Belgique. Ndenge nini bazo benga Brazzaville, Congo français. Yango ndo seza ko Congo sikoyo po balingaka kombo wana te Congo babandi koloba ke ba Congolais o Congo eza mabe ba Congolais po eza iloko soki eza malamu bata mabele balingaka balinga ngote